Elisa Mbuzwaka, Zwa. Oh. Tigana Boyko. C'est ça, ezokolakisa. Oyo ezali kaka pona kolakisa batuke. Mala ekomi nini Boyko ezali. Nde yango na je ezalaki ya rouge, nde changer ji oyo ezalaki. Oh. Nde na kolakisa ke nazana pouvoir ya ko se changer ba makamnyo so. Oyo ezaki ba démonstration ko faire voir batuke boko kwa pouvoir na ngezali. J'ai commis pembe. Koloba nazo kolakisa bango ke présence ezali pona zali na kata facilité à pouvoir. Et puis na siliko ya pour nous relaxer bango que pouvoir oyo nga na zanango eza pouvoir eza donné à n'importe qui. Milinga. Oui, milinga zo laxa ke ezali pouvoir. Zwa. Zwa. Ah. Elizona moto zo bima le to ya ko. Ezali ke na laxa ke tous les pasteurs na ye avec force pour na ko ziki sape ko tumba misala na bango nyonso. Parce que bazali batu oyo. To ko zika wate. Zonga sima telema pembeni na ngai. Keba bokeba koto boye awa lelo awa malaka jabo e mabe donc ezali ke na lakisa bango pona ko lakisa ke nazali na présence ya bokoko pena malaka jabo o lelo za bakanda ha eza eloko ke ya ko lakisa na monde pia ko lakisa batu moni kombo ekozozika pezali. Bienvenue à votre cher internaute, il y a Info Plus. Merci d'avoir abonné fidèle na biso. Ngawa bino Mustafa Malem menena ib sarabino kebo mesana nangai bayanga bazala kawana scotché cimenté pour na Hollanda. Mais nyoso yo to pesa bango so na oseka boye bo comprendre pe bo comprendre nango. Tout ça musala ezaka pona ba information. Na ko remercier nano bayo basala ka ke tout ça la musala yo malamu ya liboso nzambe wazo pesa biso vie. Mon cordon, mon 2G, Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli, agence Badem Oversi, au Azalaka, sponsor officiel, il y a Info Plus, le vieux Kabo Mwamba, autorité morale, Yabana Chango, sponsor officiel, Alobia Kotima Solongo, Masananga Ravel Boyenga, il y a Jolie Mabeka, Mokonzaren, Katia Mabeka, la star Cayenne, Yama Vert de France, Goshi Goster, tout ça, Betama Solo, il y a spiritualité, Nazo informé, Batupé, que nous s'abonner, pour que nous s'abonner à la chaîne Nabiso Asika, Spiritus, Oyo Kolobela, Makamba Spiritualité, le Naeko Sal émission, Nazana si ma porte est à Awa, mais tous font la porte. Biso, tous les journalistes, tous kotaka partout. Nous avons la porte, nous avons tourné mission Ndeko Moko, Ndeko Eli Sampu, na sima caméra, oh longola ma papa déjà pour la bisi biso que tout longola ma papa, tozo kota, bota la place nazo kota, bota la place nazo kota, bandeko, bon comprendre déjà musalonga na salaka, toza na kati ya temple. Tous en a kati ya temple. Kata. Continuez. Hein? Tous en a kati ya temple. To bozo mona déjà. To ye pas mal à Rajab lelo a lobby ke a contourner mission na sanctuaire na ye. Abi batwa mona mingi libanda. Lelo vraiment accordé biso lelo to kota na kati ya temple na ye. Ndeko Elisa papa ba bougie total na ba combo awa. Tozana bikeko, tozana pardon, to nakati sa mala Rajab na koki ko poussa na poto sa l'émission. Oui papa poussa na zo kati sa poto sa l'émission. Na mala Rajab o accordé bisoto chayo micro. Accordé bisoto chayo micro malgré tozana kati ya temple na yo. Ngape na ko vanda kara na che hein. Problème des alités pas journaliste. Ndenge tolobaki que toye kosala émission na mala Rajab lokola ya za ovanda na se naza na temple to tourner émission na mala Rajab mbote mala Rajab. Oui mbote papa journaliste. Bonne santé. Santé malamu papa journaliste. Mala Rajab ça fait Nicolas Belé. Batba moniote lelo lobi to ya na formule mosusu o memi o yambi biso na kati ya temple na yo.
il y a trop de bougies, il y a Bikeko. Lelo vraiment préféré que tout ça l'émission na kata temple pour nani. Oui, puisque na préféré que lelo monde entier batala puisque il y a de cela où lelo bazoko mona na kata monde internet où lelo bazoko mona bazoko le canal ba TV mais baza ba templiété. Zana bateau ke bazo sala kara musala ya kosala ba spectacle libanda mais na art ya guérison et puis place où esengeli ke bayamba bateau bazana yango te yango na préféré ki lelo lokola pe nazala ki na musala nazala ki pe na bateau na yambaki alobaki ke papa journaliste lelo ko zala peu plus mieux to meka vraiment kosala no émission na kata esika openga na yambaka bateau nde yango ezali lelo cause to tina na bengsiyo ke to zala lelo na kata sanctuaire pour na kosala émission. Tous les gens qui ont sanctuaire pour toute l'émission, Malarajabu, Tobandana, nous avons Bikeko, Nachata Moussapi, pour Nani Babikeko, tous les gens Katia. Oui, et que Konyo Soza Komona, Ezali na signification nango, Ezali na utilité nango. Il y a de cela peut-être Robatum Sous Bakoloba Kebikeko Zamabe, mais Nazali Mutuna, nous avons descendance à pouvoir à Bokoko, ou maman à Tikelanga, et puis Nazali Lun et Bakutimier. Où naza na kati ya chefferie ou yibani na kati ya chefferie eza munene etant que kasongulunda ou naza moko ya bayo basimbi pouvoir bikeko lelo eza bikeko eza biloko ya kala oyo bakoko batikela kibiso na takala bakoko na biso bazalaki ndenge nini deke bazana kati ya likambo bande kozonga na bantekulo na bango bande kozonga na kati ya bokoko na bango nde yango ezali basine oyo ezali loin du temple. Alors, nous avons plus ou moins 17 temples où nous avons se contrôler dans l'Afrique et puis dans la RDC. Dans la RDC, nous avons plus ou moins 4 temples. Dans Yambaka Batu, selon Baka, Nabaka, ils ont une place où ils ont été Takayango. Le lot, nous avons na Kamoko, où ils ont été na Salango, na Kata Sanctuel. Babikeko Batubele, Bagolobalo, les Amabé. Pour Nanine, qu'ils ont Babikeko, ils ont idolâtrie, ils ont par rapport à Makamboana. Non, ils ont une signification nango. Na Kata Mondo Aboko, Soko Zongi, na Kata Muzindo, et que Konekeko, ils ont Makamunango. Même Mabindele. Bazali pe na bokoko oya bango même ba pasteur lelo pe bozomo na bazo salela makamba bible bazali pe na kata ba tribu na bango bazali pe na ba religion bazana ba région oya bango bazana ngo ezali loko ya signification peut-être la présence ya babiloko monde mais ezali mabete ezali pona bilembo ya par rapport à ba makambo oyo sengeli ezali par rapport à ba makambo oyo sengeli ezala mais tout autour na biso tozana ba bougie na moni ya ba pembe mais ya blé pe na moni wana par rapport à ba bougie eza nini bougie d'abord ezali lumière même dans la carte de l'église catholique, on a utilisé la bougie, on utilise la sang, on utilise la choulaï, on utilise la bloc, on a nyonso. Né yango sala ka lumière, oyo muto azala nango na carte de contact na erozo sala imploration, erozo sala ba rituel na yo, na terme peut-être en français to koloba, to erozo benga bantukulu na ba koko na yo. Né singa la kafuza na présence ba bougie, mais ba bougie ezali mabete ezali kaka symbole ya lumière, oyo zo kolakisa biso ke et pas yo tozali sengeli tozana lumière pour na kozala na contact adola na kata pouvoir oyo bapesi biso la présence pe tomoni ya kombo awa po to signaler na batu tozo linga to bande émission na biso pourquoi mala bengela biso tomoni kombo tomoni to le kambama tomoni pe ba maki awa signification nango to pe importance nango na sika na importance nango ezali pona baka ebele kombo oyo zomona ezali kombo ya pouvoir oyo batikelanga na zalaka nango par rapport ya kolongola ba milimo ya mabe ndeti lelo mwana o balobi kaza ndoki batu mususu ba pasteur bazozo mwana ndoki babimisi libanda mengai apa nanga nazana kata guérison avec kombo oyo na koko beta mwana kombo wana na sali ba incarnation nyonso ya pouvoir bokoko batikelinga facilité kozala ya ko guérir mwana baka eze belé ba maladie belé eze incurable mutu musu baboki les mauvais sorts o ezande envoûtement makamoko bozo ko se marcher avec kombo oyo eza pe na makamnango ebelo bakoko batikelinga ba maki ezali pe présence puisque maki eze loko toliaka batu nyonso pe ba ebiango na maki peza na ba utilité nango na makambe belé batu baza vraiment na kata mozindo ya science bakoko comprendre pour moni télévision balobe ezali ngonga ceux qui vraiment temps et kozala to kozala vraiment na temps ya ko meka ko décortiquer ko expliquer un peu babiloko nyonso pour batu ba yeba vraiment mozindo ya makambo oyo esengeli ezala pe nini oyo vraiment mala Rajab aza capable ya kosala te oyo asalaka na yebite papa journaliste soko landinga malamu na landio malamu mala Rajab to kota na lisolo lelo lobaki to ya na temple pourquoi bengisaki biso lelo to ya na sanctuaire na yo
Oui, ezali vraiment question moko mutuya na sepeli pe na kata mutuna na yo puisque moni y a beaucoup de gens au pe ba réclamer kinga ba lobi ki amala osala ka ba mission na ba place où nos ezali ba libanda ba nini mais place na ope ko to yambaka batu to koko e bango te donc non pour ça la biso te émission o e koko zala kinesika na yo tellement lelo pe na zaki na musala na bande ko sala na jija ki bon ke boya wa pe na kata sika po batu belé lelo ba osala musala oyo baza na kata sanctualité baza na ba place te bo bazo ko yamba batu nde yango ezala ki ndikisa to ezaki yambo oyo ki akotel sabino ke mala rajabu a une adresse ok bateau tout bakoya tant que templier et tant que muto moko azali initié ou azana kata descendance à pouvoir pour na kosala makampo bateau le basala makambo moni mutazu aseli makambo na kata hotel yozo ki osala mutu makambo na kata hotel ndenge nini obimisa milimo nzoka milimo on erba bimisi bango ezana esika fo bazala garder pour que bazonga lisusu te même bible lobby car un esprit impur sort dans un corps de quelqu'un il va aller chercher un lit de repos pour se multiplier 1000 fois plus puissant ndenge auparavant si ko yo molimo ngo bimisi otie wapi alors yango moni ezali signification temple comme on a lelo ba cantine ezali ba nzungu wana ezali oto saila ngo ba séance ya bato ya ko chocolat basi mibali na par rapport ba problème ba parole ezali olandi papa ko to zana mesa to na ko la mesa kuna to zomona ba livre ezali puisque nazali mutu à part bokoko to tele masima à part bokoko nazali pe mutu moko nazali na kata descendance à pouvoir on atangi science ou de nazana kata connaissance des ali pe na ba signification nango livre ezana makam nango isalaka par rapport à muzindo ya kata pouvoir et puis ya ba résultat ya bato ba ya kaliboso nanga na ba ka o ezali différent na ndenge na orienta kango pe na ndenge pouvoir etindela kanga na salela yango nde yango kokomona ba présence ya makambo wana mala rajabu tozana kati ya temple donc tango lelo benga biso na temple c'est que il faut émission topé ko lakisa bato o nanu ba monate mala rajabu kuna nazomona na epeso eza oyo eza ji eza nini oui lelo tozana kati ya temple mala rajabu to mona nanu oyo nanu to monate par rapport ya oyo lakisaka bato polo baki lelo okoloba par rapport ya ba pasteur mususu yo ozo révéler lisu lelo ozo révéler nini omoni eloko ngai na koyebisa yo omoni ndeti kombo kombo oyo ezali kombo ya bokoko batikelanga eza na kata pouvoir o esalaka makambo et puis ceux que moninga na telemelaka pe koloba na ba pasteur puisque bazali batu te o basalaka makambo esengeli ezala ba pasteur baza batu mabe bazo sala makambo oyo mon frère ceux que olandeli yango malamu okoti na kata mozindo bango lelo nde batu baso kobebisa batu bango lelo nde bazali kobetsa matu Eli zo bien milinge zo bimana kombo pona nini dozo koloba nazo kolakisa bango ke présence ezali pona zali na kata facilité à pouvoir et puis na sili ko ya pona kolakisa bango ke pouvoir oyo ngana za nango eza pouvoir eza donné à n'importe qui te milinga oui milinge zo lakisa ke ezali pouvoir zo Elisona moto ezobima lelo to ya ko ezali ke na lakisa ke tous les pasteurs na ye avec force pour na ko ziki sape ko tumba misala na bango nyonso puisque bazali batu oyo to ko zika wate zonga sima telema pembeni na ngai keba bokeba to yo boye awa lelo awa malaka jabo ye mabe donc ezali ke na lakisa bango pour na ko lakisa ke nazali na présence ya bokoko pe nazali na présence ya pouvoir où ezali kati na ngai zwa bien telema kongo la porte yaka papa yaka OK mala rajab oh lelo eza bakanda ha eza eloko OK ya kolakisa na monde pe ya kolakisa bato moni kombo ekozozika pe ezali kombo ezongaka nde na kozala nango na chaque temps koyebisa tous les pasteurs que mala rajabu aya avec force à pouvoir tout oyo esengelaki nazala nango soki na bimi mpona koyebisa bino ke lelo nayaki kaka na 2 mois ya pamba ya koyebisa bapasteur ke bazongela nzambe ya solo batika kokosa bato epe ndenge esika ezolakisa ke baza na misala mabe yango lelo mboka ezokotambola malamu te lelo makambo nyonso bakomi kotia bapasteur liboso mais alors baza na kata makambo wana te soki ezolakisa boke mpona yebisa bango ke na kotumba bango moto mpe soki basili kotatola te ezali moment oyo ke ya koyebisa tous les pasteurs et puis tous les pasteurs nyonso bazwaki ta kokota epai na nga oyo bozo koignore pouvoir oyo bozolobake bino bozosalela nzambe te boyebake na ye et puis na ye na makambo tout
oyo bakoko bapesaki na oyo na jouer yango ndezalaki le seule façon ya ko faire montrer batu ke pouvoir ezali pe makambo oyo eza makambo akosala na ngonini te mon frère omoni le phénomène comme le phénomène Bombay mala toko zonga na temple te to doza ko zonga na kata sanctuaire puisque na bimaki pona ko lakisa mokili nyonso pe ko talisa ke eza na kata sanctuaire o pe ezali le to zonga nango kaka toko zonga nango mala ekotika la te toka ko zika te mala toko zika te tozongi tozozonga na temple na mala toko ti na kata sanctuaire tozongi na mala po awa tolingaki soki tozika na yebite mala soki lelo akandelaki biso na ah oui place nango tozwi yango mala Rajab obangisi ngai nanu po topema nanu mwa mokie oyo osali ebangisi nga makasi bandela nanu avant toleka pourquoi opelisi yango mpona bapasteur basala et puis soki na pelisi yango fona ko faire expliquer bapasteur bazongi na nzambe ya solo batika kosala bamakambo nyonso bazosala et puis bato nyonso bazoke koconsulter bapasteur boza na ignorance ya makasi puisque bango baza na babiloko batie na kata l'église bazosalisa basiance oyo mabe nazozongisa bino na vraie valeur ya pouvoir bokoko boyeba yango nde ezali source ezali fondement ezali base phénomène lelo tozokomona bombe euti wapi sont des esprits ya mabe oyo bapasteur bakomi koutiliser comme pour que les lois na faciliter oui ba pasteur bazoko sala babiloko wana puisque ba pouvoir en place ezali pouvoir en place mais ezali na kati ezali associés sont des sciences occultes sciences mabe sciences de destruction bazo détruire batu pe bazo kwar na bango mon frère eloko na lobaka ngo na kanda moko makasi puisque baza na kata ignorance ba peuple na biso peuple africain bazo bunga o ezali de vraie valeur à bokoko yango mona loki leloko ya na kata sanctuaire pour natal ça ezali signe on a soko tatsa na tous les pasteurs minutes o boyebi o nyonso besoin ma campagne na ngamala o bozo ko ignorer pouvoir o esali bino le lobo sala ba tabernacle na bino bozonga na vraie valeur na bino pe bo consulter puisque bientôt nazo nga soko dénoncer puis nazo ko frapper bino na degré moko o ikoko imaginer te puisque ko yana nga soko zonga après ba recherche ba makamnyoso na ye mon frère na ye pona boma bango te na ye pona zongisa bango na les vraies valeurs en Zambie puisque ba pasteur tout ba yebi Zambie te sur 100% ba pasteur yeba ke zana 99% sont des occultistes kaka 1% nde basambela en Zambie oyo zongisa bango na nzela bango 1% ka basambela en Zambie lelo pe pasteur oyo bandai ko attaquer moi mingi pasteur de Nilesi pasteur warrior succès makasi mala Rajab moi un mot par rapport aux les gars succès ngweza kaka na moment temps succès ngweza kaka la temps yango tozebisa bino ke boye baraka eza makambo bazosala eza makambo na biso pasteur akoko za da succès eza succès après quelque temps monde makambo nyonso ekosila na ye pona nini pona ko combattre bango ba ye bande nzambe puisque baso ko kotsa batu na kata ignorance moi si na ozagane na ndako bozani na problème fa ke nango pas pasteur comme ko croire pasteur plus que yo oleka croire na nzambe oleka yeba ke bokoko lelo ba malade belé koti ba makambe belé koti ba difficulté ba peuple tozo le kanango sont des pasteurs yo mtozo sambela o sambelo bandi ko sambela dépôt banda ko sambela na sije moko ça fait 2 ans 3 ans 4 ans ozokelo côté est-ce que ozomona ngo normal mala Rajab to wana zaika kapoto leka mala Rajab lelo lobaki oye touti omona kombo epeli oyo ebangisinga peut-être na koka kozika tozomona susu biloko mosusu wa mala Rajab lelo tomona lelo makambo ya sanctuaire o to betaka libanda lelo mato ana kati ya temple lelo ezali vraiment première version o kinga na lingaki kokutana nayo pour cause na facilité komona nga na kata sanctuaire nazana makambo ebele o ezali pouvoir moko na sala kango mo makambo Elisa Mpuzwaka joie. Mais beaucoup qui matin solo à pouvoir ou ezali sous pouvoir maleza non il faut expliquer biso po nazo déjà position oyo ezali eloko ezoko guérir sida mala Rajab et puis na yango yoka solo mala Rajab ezali kisi o eza uniquement pour na makambo etali tous les maladies incurables et puis maladies oyo eza na forme eza na kombo eza kisi on a tie na kati
ndezali kisi o ezana 4 milengi nango nyonso ekozana nango na facilité ezali kisi ezali na solo wana fo yo kande solo wana ya kolongola tous les esprits de mort na yena makambe belé ba pungu ba biloko to ezali o esengala kitokota puisque naza na deuxième chambre haute wana lelo ekosenga kina se préparer bino susu po boya bokota bomona ba biloko nyonso o esengeli o ezali première chambre o tozana ngo awa ezali ji omoni ji to milango Elisa Mbuzwaka, Zwa. Oh. Tigana Boyko. C'est ça, ezokolakisa. Oyo ezali kaka pona kolakisa batuke. Mala ekomi nini Boyko ezali. Nde yango na je ezalaki ya rouge, nde changer ji oyo ezalaki. Nde na kolakisa ke naza na pouvoir ya ko se changer ba makambo nyonso. Oyo ezaki ba démonstration ko faire voir batuke boko kwa pouvoir na ngezali. Ji ekomi pembe. Oui, ji yango ekomi pembe. Comme ils de yango ba ibsaka bino ke fo boye ba ke bokoko et puis pouvoir au batike les biso ezali preuve ya kolakisa batuke naza mieux placé ya ko sala makambo ebele mon frère lelo nazala ki vraiment na tine ebele te akoloba na ninga ki vraiment ko talisa mo eloko amoke par rapport ya version ya pouvoir oyo et puis bato moki tout baeba il y a de cela où ba consultanga où bazwa temps ya kozala nanga baebi et puis il y a de cela où non bazu pena temps ya komonanga et puis il y a d'autres personnes mususu pe bazaki na kata ya ba misala nanga jusqu'à ce temps tozu non temps ya kozana bona contact naza déjà de retour retour nanga eye pona yebisa bino bolongwa na ignorance obozana ngo botika non makamba ba pasteur depo banda ko vanda ko seme makambo wana nyoso botika bozo makambo wana nyoso botia ngo liboso ya pouvoir wa bokoko poto telemisa tokene na lit et puis deuxième point ezali par rapport ya bato bazoko bimar bazolo baki bazaba les rois des cimetières mutalobi kaza roi ya cimetière yo za roi ya cimetière nana pesi autorisation to passage wana ozu ngo wapi ozan kumute ozana descendance à pouvoir te okomi roi ya cimetière okoyeba ko cadre milimi on ndenge nini alors nga naza na pouvoir ya ko maîtriser le génie des esprits nazo maîtriser ba esprit nyonso ya 4 éléments l'esprit ya mai ya mupepe ya mabele puis ya moto prevani na sala gizibunda pe na sala la kanabo koko ya pouvoir o naza nango prevani o sala la ka izibunda c'est un esprit o ezana kata islam ya connaissance o naza nango take muzukra o ezali parmi ba esprit bato bazolo ba ke bazo diriger ba esprit de mort et puis naza na ba esprit am tekulo nga na sala la ka o ya mama atikela ya koko na ngai kasungulunda bazali pona nini bazali ba initiation ya pouvoir o ba pesa ki biso poto e ba ko orienter batu na par rapport à baka na ndenge ni na koloba mutazana malade avant dita ebele na malade mon frère aleki na hôpital atamboli asambeli asali to azwa malade te mais naza on a facilité ndete ya pigeon nangana tu nango mon ndete pigeon ezali nyama otoko uzwa kaka pigeon oyo to ça les séances et puis deuxième émission eurokoya okomona makamnini pigeon on a koboma ya kufi sur place et puis na la moussier on a kolakisa batu oui cher pona nini ezali c'est un esprit otokokotisa oyo pe akosala musala on a pona kolakisa batu que guérison ezali si est possible na makambutu oh mala rajab na kata temple na ba pigeon dans les lots mala rajab oyaki pagi moi makasi ya Elisa Mpoto zonga na biso na émission na biso aoya le papa mala rajab toza lelo tomoni déjà tomoni kombo epeli tomoni G bongwani tomo olakisi biso pigeon na lobi na deuxième volume ya émission na biso au bomaye et puis au promettre biso to kokota na deuxième sanctuaire OK mala rajab lelo oza moto oza kanaba musicien oza la kanaba joueur déjà tout ça nous émission lobi que non au sala déjà makamuso ya match na biso ya mboka match ya Congo lobi soki to kendaki 1-1 ezaki dia nini mais makambango yango na lobaka souvent
Et puis loko moninga so na remexaka son excellence ministre na biso Denis Kambai puisque azalaki ministre moko oya comprenaki il y a des célèbres bozomona sont des commissionnaires baza ba travailleurs te papa match il faut pesa scène match pesa film ya match et puis match erozo ko lobango ba préparer déjà match lelo to komi komona bazo ke kozwa bambongo bazo sala ni ba sala nini soki ke kozana ministre oya za sikoyo ayeba kwa associer banani basalaki nini ngana nataka mame a couper puisque zana ba preuve ngana salaki na chaîne na pesa ki chaîne ezana mututa ko contredire ngai oui te loko wana oui na pesa chaîne par rapport à nino moni mati ezana d'abord ki bondo kezali pouvoir ezali de ngomba ko pesa chaîne ndenge nini na loko nini lelo bozo tsa bato bozo kotanga bozo tsa liboso alors bazana kati wana te makambo na lobaka na lobi na yebi yango na lobaka ngo non wana ko kotanga ga été pembe na ngai puisque sont des commissionnaires nga naza templier naza muto naza initié naza vraiment na makambo esengeli tozalaki na bango tolekaki na bango pe bamonaki makambo nini et comme coterie et comme bato moko boye basala mwa kriki na bango kaka nde bazalaka les vrais bateaux esengeli batia na kata makambo na bataka te bakoma kotaka bango bazwa mbongo ezobima wana bazokende bazosomba mapango mituka mais mati bongo te soki ezoko continuer toujours bongo tozala kaka toujours bongo boluka ba vrai bateau makambo wana lobaka eza ba bloc nini te puisque makambo wana sala et monana ezala tokutana combien de nganga combien de féticheurs combien de na ba pasteur na ba prophète mususu kuna kama ki batarvaya match oui, c'était la première fois que on a nos prophètes intel, il n'y a pas de travail à match. Oh, on a allez-y comprendre. Ce que mon bambine qui est dans le parti de l'eau, bazo va vrai batutu et sengeli bata. Wana nazolo bango sans marcher le mot, sans que aucun nanine. Ce qui toujours va consulter biso ba oh, ning ba consulter ki biso. Ba yebi et puis à part léopard. Bongo elima ya ba Congo. Na pesa bango chanti le loto kota boina ko na pesa gutu mbote na son excellence député na biso nani Hilaire Mitelu. Wazala ki moko ba yebi makambo bana matadi tout ba yebi. Na yawa oui c'est mal à Rajabu. J'ai même ma main à couper. Eza histoire à kolobate. Eza histoire à lelote. Na yawa na beti elima na beti vita na beti DSMP deux fois. Na la Rajabu. Oui, c'est moi. Et puis naza soki lelo natikala ki pena ba preuve makambo na puisque eza makambo moni makambo oyo eza na bato belé lelo ba obima na TV hein aya azoloba aosa nini mais auti wapi aya azu moi numéro moi 2 numéro 3 numéro asali lelo lobika komi traitant lelo lobika komi nani non makambo faut ça la initier outa na wapi Malarajabu tokozwa tamukolo moko boya kobeta Malarajabu uti wapi abanda ndenge ni pa koma lelo tozo promettre on poto yamba koka na to beta masolo wana te lelo yo musique na biso ezokende ndenge nini koto yo ba musu bazolo ba the king Fally Ipupa koto yo innocent koto kuna donc yo zaka mutaba musicien et puis mutaba esprit musique d'abord un eza combat. Au moni lelo on a faire expliquer loko moko na mukuse faut batuba comprendre loko la connaissance. Connaissance ezali océan. Moni mutoye atoki mai na bidon oyo. Na mutatoki mai na bidon oyo. Ba rozala ndenge moko te. Olandi et puis connaissance et spiritualité to nini ya musique ezali succès. Succès za na batana ngo. Succès za na esprit ya succès, succès za na ba rituel za na makambo ba le kakana yango. Soki le king lelo ki akomi azali c'est le moment. Ezatana ye après quelque temps comme on a ce aussi là. Et puis nga lelo mona za le tozota la pe ba makambo affaire. A bientôt la pe za makambo puisque musique eza monde moko o eza au delà ya ba makambo ebele. Ba kata muzindo ngo nyoso na ko développer en côté mais naza mieux placé. Ba musicien ba joueur na yamba kabango et puis naza ba joueur msusu nazo yamba ope nazo sala ba bi mystique waneza makambo mutaza na makambo ya solo ozala vraiment na makambo et puis na makambo etali succès za la kana batana ngo tozana succès à une année tozana succès à 2 ans tozana succès à 5 ans tozana succès il y a 10 ans tozana succès à 20 ans tozana succès à 30 ans c'est là ndenge au continent dimension spirituelle ya muto azo ko sala lo makambo alors ceux qui te kozana na ko meka ko ko décortiquer biloko wana que total c'est pas succès ba musicien no sa Congo na lingaka bango tout mais il y a de celles au bazaka tinanga au penon bazui tenter bazo ko lukaka makambo par-ci par-là ba luka ba venda boso nanga bazwa tant ko consulter nga na kozala mieux placé pour na répondre bango na ba posa na ba par rapport ya ba guérison Malarajabu guérisseur ba inyoso bazwa soutan ya kolanda yo te ba pe ba o balanda kayo déjà Malarajabu
lelo yo monde zakaka toujours dominé na corona lelo yo ba phénomène mbaso ezoya kaka de plus en plus ba maladie incurable o ezoya ba mystique Malaka Diabo a confirmé que ba kawana nyonso a recevoir kango pesilaka. Oui. Eza makambo ki na sali et puis nazo continuer toujours ko sala ngo. Na continue koloba makambo eza na ba preuve. Puisque naza non muto na ebina no bokoko. Naza vraiment na bokoko mali wana eza na makambo ebele eza na banzete ba biloko eza ebele. On a yena ngo et puis na yena biloko mususu na uto sala ba recherche na kata bene ezali na gerizaka d'abord ba maladie eza incurable. Au monde mona mobali boza bo lembo tere magate. Na bokoko na ntoke na ona spiritualité te. Na connaissance on ntoza nango naza na facilité à ko guérir nango. Moi si azawa nazo sala la règle mais a comme non na ménopause ta azobota te naza mieux placé na ko guérir. Malade ko tali bambasu, ba mpese, ba biloko moko abongo non, ozana mwana boti mwana akomi na tamu bo mwana azoloba te. Mwana comme ndeti kizengi naza na biloko na sali ba preuve ona ebele. Ba maladie ezake ba bokela ozana maladie moko boye. Otambolo sambeli et si la raté mais elle repousse ni pembeni na ngeko sila même sida. C'est un esprit. Zelana meka ko faire expliquer yo. Sida bongo combien de fois que sida ezakutu ni nteke ko le cancer. Cancer est plus dangereux que sida. Ils ont pas formule monsieur que to sala kana maladie ana tozu to longoli yango to boaki yango. Tozu maladie ana to longoli yango. Ils ont pas monsieur bazana ba sida kindoki mon frère. Asala ke ko bote alekana nini te okusutuka boake bazana sida. Omoni mon frère, nazawa na mieux placé à guérir yango. Moi ça bandi bona mobala azobota te. Ba pese ba cadeau. Ezana ba sujet moi makambo eza moi bene. Tokozwata ko solola. Tokozwata ka tsa ko solola. Ba maladie wana nyonso ezali incurable. Mutu pena bandi. Oyebi ke nga même attaque mutu azaka oloko le bukanaki. Ole batte plater. Na facilité à ko sala ngo kaka na makambo ya banzeta bokoko na ebina banzete batte pe plater tratelemi. Na sala yango puisque naza mutu pena naza na descendance à pouvoir na bokoko. Maman nanga zala ki le abato Ibaki asimbi batu combien Joe nazolo babu asali combien et puis ce makambu tout bazalaki nango ngana tikala nango et puis yango mo nazali le en charge ba mobilisation ba coutume pour nani bataki ngabongo et puis nazali le ambassadeur universel pour la paix on nazo côté à parfois à guérison nazana ba ki ces belé ya ba hémorroïde ya ba faiblesse sexuelle ba makambu belé o batu bazozo ke muta mobala tele magate naza mieux placé nango en dehors de cela ba problème sous ces okutana na batu mutazi poste na kata musala mais a kusutuka bwa ki ne pas fulobi loko levimbi atutuka pas fulobi à la baisser naza na facilité à kosala ke mutuana to ebani to koko sala pour na protection spirituelle et za protection ba koko nzete ba lakisa kibiso pour lelo batu baso ko ignorer makamtu ba komi ko pesa makamnya so nzamba akosala nzamba ngo atakisa kibiso nzamba ataki nyoso na mokili Nzambe tout tozo mona kokisa ki yango lelo ba pasteur ba ina biso na ignorance o tozo comprendre te yango na bato tout ba kozana na baka o ezali incurable ba problème tout obozana ngo o etali libota o etali libala o etali ke na za joueur na mona kapotote na za na makamu boy na zo lala na za na ba mauvais sort na zo lota mabe o ngambi bali balinga ngate mobala kozana na ngalongwa kei mwasi na ngamo nazalaki na yeboye na za na ba difficulté mbongo zo na simbe zo ko voyager na zo voyager ezo kende kaka boy lukanga na plus 243 81 000 92 60 plus 243 81 30 92 60 et ça même numéro ça fait 15 ans sur 17 ans c'est la cas numéro mais le besoin on a battu dans sous un numéro pas qu'à changer non botika que c'est trompé bolongwa le na yaki vraiment kotel sabino que pouvoir oyo ezali pe nazana babilo comme sous abasi nazana babilo comme sous abasi oyo déjà travaillé déjà Azana pour sa séduction, Azana pour sa attirance, Azana pour sa domination, Azana pour sa nine, ils ont déjà vrai prêt. Parfum, il y a de tout vêtement, makambeze belé. Oh bah koluka ko consulter na consulter. Bah tout vêtement ya basi même mibali. Et ça, les makambo séduction, il y a pour ça, il y a attirance, il y a domination, il y a makambo belé. Oui, et ça, biloko na uti nango, libanda, o na yena nango. Et puis, mon connaissance, chaque temps avant Dakar, nazalaka na toujours il y a la recherche. Il y a koluka puisque mon connaissance les amuzindo. Les longs tozo ko kende toza na 21e siècle, makambo zo changer. Makambo bakoko na biso batikela biso na kala. Yango lelo ezate, bakoko na biso bandai ko lata rafia, lelo biso to comme ko lata ba makambo susu. Dès qu'il boye ba ki mala rajabu azamie placé na bino.
et puis na bato nyonso bozo kolekaka bozo kolobaka pe bozo tsaka kombo nanga ke bino boza ba élève nanga non naza na élève moko te o kinga na YouTube na tindeki na kombo mala rajab soka ko bimazani mala rajab ya ye menga mutu nyonso avant mona mutu oyanga faut leka toujours na numéro nanga wana na plus 243 81 30 92 60 déjà numéro o ezali wana et puis na sepeli susu makasi ndenge na mono papa journaliste na sepeli na bandeko nyonso o tozaki na bango na ndenge pe basi ko s'approcher pembeni nanga naza vraiment bopi naza na secte moko à bientôt là okoyeba na kotalisa muzindo secte wana na meke pe ko tangisa tous les tendances confondues tozana bato ya bokoko tozana ba coutumier na kati tozana ba islam na kati tozana ba catholique mais sauf kaka que christianisme ba pasteur de l'église de réveil bazate Poni boboyi bango. Poni boboyi bango puisque bango bazana makam na bango mususu bazo salela. To banda ko se partager ba connaissances différents pour to yeba kaka ndenge ni to ko tsala poto bunda ya kolongola phénomène bombe o ezoko rene sikoyo ya kolongola ba phénomène o ya makambo ezoko tsala mapemi pepe ona nyonso poto zala nango pour que lobby Congo na biso etambola ndenge sengele zalela. Lelo yo to question nga suka ko to zo minita mokie ba male belé pe ba bimi. O ba lo ba pende lo bika batanga kombo na ote ba male belé soki lelo yo na ba mala na ba praticien oyo yebi ya makasi soko tangela nga kaka 5 non question nga suka ko zala ngai na oyo ke na yebi ba mala bazali awa na Congo na kata Congo awa il y a de mala na koko niete il y a de vrais mala bazali mais souvent plupart au nde bakomi na banka batumo boye akenda ka moi numéro aye atangi moi connaissance moko amuki akoma la maza initié alors c'est inutile na ko utanga bakombo na bango c'est inutile ya kotanga bakombo mais oyo bazali na ko pesa exemple ata moko ba mala pena bazali o bazo sala non musala de tu peux sinanga ya imam Mustafa Tutu c'est mala aza connaisseur toko taba Cheikh Adam o bazaba hafizu o batangi connaissance o bazoko tambola vraiment na kata banini yango bazaba connaisseur o bazana ba huki ya makasi ya makambo tel so de vrai boni totaba Boubacar bazali o bazali ke bato bazana kata connaissance mais il y a de reste on a le tozomo na bango boye na parlons pas toko ta Shabani azali wana mais le reste wana ba comme ka ko ya lelo ayebo non so kinga lelo na meke ko lakisa numéro ezali vraiment musalate ezali ka ko lakisa batuke na zana facilité ya kosala makambo tout bakozana nango mais yango eza base nanga te nga base nanga ezali ne art de guérison oyaki na likamna oza nango posa oza solution mais il y a trop de mal au bazo bimalelo ba mala nzala dernier mot ngai par rapport à Nina Sepel d'abord na chaîne nayo et puis na Sepel ndenge se déplacer boye bomoninga lelo mais ezala mbala sukate ezala pemba la libosote tozwa temps komonana tozala peut-être na deuxième version ya ko meka un peu kotel sabatu dernier mot nanga o na ko meka kotel sabatu boye ba ke spectacle yango te art de guérison. Et puis bato belo bozo mona lelo bozo ko yambaka bozo kutana na bango bazana musala te na ko yana kati mutu na te boy mais musala moyeza na solution ezate nga naza beaucoup plus mieux placé na o etali nde musala o etali bakana bino désespéré et partout yozali ozana kamoko ozomona ke otamboli oluki ozwi solution te ko consulter nga na plus 243 81 30 92 60 ce c'est le numéro ça fait 15 ans et puis loko na koyebiso na suka mon frère faut koyeba ngo ke pouvoir hein? Faut mutu les lois na kata makamfaza na non initié il y a beaucoup de gens au monde na baza initié et puis il y a beaucoup de gens toyebi histoire na bangote ba utaki wapi babimi le belé pour na ulukazo lipa azwa kwanga azwa mbisi azwa mama sanga à vivre na vie na yiwana menga nazali moko nazana ambassadeur universel pour la paix nazana fondation Foma il y a des actions belé on a sali nazoko encadrer ba chege ba kulondo ba maman et belé mais lelo moni bato belé ba sala ba don ba meka ko passer ta même na fondation te o yaza mutabakisi yaza mutububongo ba pasteur botoke ko pesa mbongo est-ce ba pesa bana wana non na suka na koyebisa bino ke mutu azama be moni mutu aza bienté mutu azama be mais batu nyonso balandinga ba suggestion na bino ba critique na bino makambo tu bokoko luba bo consulter na plus 243 81 30 92 60 na kozala mi placé mais na deuxième version na quatre émission na ko meka su kotel sabino muzindo ya pungu ezanini et puis explication ya tous les statuettes nyonso bokomona na kata sanctuaire bo ezali premier sanctuaire bokomona deuxième sanctuaire omona troisième sanctuaire et puis na kotel sabino ba sanctuaire utilité na yango puisque zana batulelo
longoli azosala kamo azwaki kamo bo azaka na place moko asalaka asala ka mvutema yo longoli mutu molimo ka place yango zo yamba batu no yango te yango moni ngai bakoko nzambe oyo nano likolo yango mona kata pouvoir na ebisa kabino ke boyeba ke nzambe nano azali et puis bokoko ezali vrai mais botika kolanda makamba ba pasteur ba don spirituel bozoko sala ka ba makamba na nyoso boluka toujours ko consulter mala et puis kozala bien ya kosunga bato bazoko nyokama bakana bino so désespéré na plus de 143 81 30 92 60 so bo consultenga ba suggestion critique et puis na ozala mieux placé pour na orienter bino merci mbote na ba baso balandi ngai ba baso na pesi bino mbote ba oyo ba yebinga na ba oyo ba yebinga te bozali ebele oyo balingaka nga na oyo balingaka nga te oyo babundisaka nga na oyo babundisaka ngai te mais boyeba ke mala rajab de retour avec force merci. On a Blora Sika, on a Bloro. Voilà, Zaki Mala Rajabo, Toyambaki, Nazobanga Po, Lilo, Nandena Lobaki, Toana Kata Temple. Donc, Alobi, Azongi à force. Ayambi biso na sanctuaire na ye ngape nako aussi saboter na sima caméra de ko Elie pour bo s'abonner massivement na Info Plus bo s'abonner pe na chaîne na biso Sika Spiritus. Merci vraiment na mon 2G mon cordon Lugmani Mudingumba ya Babimboli agence Padem Oversi ya Kabo Mwamba autorité morale à Banachango Raphaël Boyenga, Goshi Goster, Eric Bikourouche dans Saint-Etienne, il y a Jolie Mabeka Mokonzaren, Katia Mabeka la Star Cayenne, beau s'abonner massivement. Tukutani na numéro Mususu ndeko Elie Sampu zo vraiment pas bougie, kene mana pas bougie ti na banini wana kuna po tokata